pendant moment ya confinement oyo bato belé ba ko bomba mosolo pona ko batila pona ko tala lobby mais comme on a action oyo maman livre lemba poser lelo e pa na bino ya ko tika biloko ko lia ya ko soutenir bino tina niveau oyo et ça lui ngeni parce que toki ke boza mingi na ngambo ya IDPS. C'est vrai bato nyoso ba yebingai mais gesto maman Olive auto ko sala asali yango na cadre ya politique te asali yango parce que na motema ba geste asala kana landaka ye asala kango utaka na motema soko za na motema na moninga te okosala geste aboyete asali yango parce que ayoki mbela nanga na yebisi na lobi tala charge yo moko bokoti sur place confirmer que yo ndo o approcher ki maman Olive Lemba mais nazoloba yango te nakomaki lettre na tindeli mama lettre ezali nakomaki en tant que ONG na tindeli mama ke yaka osunga kolanda te oyo bato bakokoloba yaka osunga awa tozali na couleur ya parti politique te yaka osunga nga parce que charge ezali munene bana yetika oyo totika bango bakufa na temps oyo ya confinement. Est-ce que baveve oyo bayebi makambo politique? Est-ce que bayebi ke oyo bilobela bato bakoloba na banzela? Mais yo ozali na motema wana namoni ndenge ozali kosunga bato nyonso yaka osunga biso. C'est comme ça que lelo ayoki kolela na biso et puis eumeli te aye na lisungi na biso parce que biso nde tosengaki ke asunga biso et biloko nengo moni quand même ekosunga bino ekosunga makasi parce que siko naza na provision ya ba mois ebele awa tozali vraiment organiser ndenge ba mama bakotikala na biloko kolia na bango oyo bazali awa oyo bazali na manyonzi oyo bazali na Kinsuka bakozwa biloko na bango kolia ndenge lombandi pour que toye ba rosa la combien bana au bozo ko encadrer na ba personne à troisième âge bana nyonso baza 25 orphelins oyo ngai tozozwa ONG zozwa en charge ba orphelins awo soko zwa bazali 27 manyonzi 30 je crois que à peu près surtout calculer 80 personnes oyo fojeka azali kozwa en charge mais tant on a monaki ke nazali susu na makokite na sali na oyo tokozo ko sala na cotisation ya ba membre esimbité ya on a lelaki lisungi et pas initiative plus. Voilà, maman Joël nangala tout na question moko par rapport c'est vrai toloba ke toza na moment couleur politique té mais biso so ebine nimboko eza kotambola mais comment na motema wana ya maman Olive Lemba atali couleur politique té pour na ko sunga ba na biso pe ba personne à troisième âge motivation na maman roloba ni. Il y a pas de motivation cachée ou quelque chose à expliquer plus que ce qu'elle a toujours fait. Maman reste elle-même depuis Bazaka na Bokonzi Tilelo. Il faut voyez que dans le cadre de la maladie de corona, maman a initié un certain nombre d'activités pour que sunga Bakonzi mboka na biso na cadre de la lutte. Il y a solo makambo belezo salema na niveau ba hôpitaux, bazo soigner batu akokaki pe kokende kuna kotika contribution na e bakisi pe ba mwa biloko kolia pona ba minganga o bazo travailler na programme na e atiaki lisusu makambo bilanga parce que maladie o eza koboma non seulement nzoto ya moto eza koboma pe économie soki toza kotala na niveau ya monde tali ba France États-Unis Allemagne Grande-Bretagne ba mboka oyo nyonso ya minene toyebi baza déséquilibré makasi or biso niveau na biso économique eza na C par rapport à bango soki bango baza déséquilibré biso tokosuka wapi or toza na lipamboli monene nzamba pesa biso mabele mama akendeki na nzela ya kosensibiliser bato tolona parce que tango soso eyaka na ba sachet oyo eutaka poto ekozanga tolia ata matembele tolia ata pondu tolia ata mbala yango wana omonaki sensibilisation donc côté mususu aza pe na programme ya kosunga bandeko oyo bazali ba orphelin donc okende na ba orphelinat pe na ba hospice de vieillard ça fait partie de son programme na cadre ya kobundisa pe kosunga ba o bazana vraiment na difficulté ba ozana na pasi makasi pona ko tenir notamment na kati ya nani ya ba confinement koko yeba ke soki tokangami penza moyen moto akende koluka mwa lipa ekozala difficile donc na programme na ye abongisaki yango wana ya kokwea pe libaku malamu ekweli ndeko Jenny na fondation na ye aye kosenga donc na cadre kaka wana mama lobi bozwa mwa ndambo ya oyo toza na projet kokende nango na ba orphelinat mosusu bopesa ye pe akoka kosunga bandeko wana bazanga eloko kolia te na tango oyo
un peu difficile. Hein. C'est un moment vraiment difficile pour tout le monde. Yango action, sans action, auto ekosala. Voilà, mais ce papier, puis il y en a un grand notable, on a gardé Maluku. Kota la action, oh, maman Livayo au sala lelo, impression dans les années. Bon, impression en gars, il y a d'abord il y a pour remercier maman parce que moment un moment très difficile, les ndekauti koloba, comme on a geste à sali baza mingité. Donc on sait que maman a continué l'action oyo, nzambe ndem ta kofuta ye. Parce à travers mboka Congo za munene, mais ceux qui le commune nanga pesa béni, ba orphelin maluka bénéficier ya kolia, ba veuve ba bénéficier ya kolia, ezalika moko facilité. Nzambe apambola isike witi. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre ces spéciales magazines. Je pense que mon moni biso tolati initiative plus SBL Marie-Olive Lembe Kabila et na ko accompagner Congo bakinois na surmonter crise alimentaire aux arats mboka biso pe la voix du peuple de bito rotika la cimate et si kan nyonso mamo Olive Lembe Roleka pour nous apporter apport na bandeko oyo bazana busenga en tout cas biso la voix du peuple torutika la te c'est la raison pour laquelle au monde même le loto lati polo oyo pour nous la sa combien nous sommes en train de soutenir les actions sociales oyo maman Olive Lembe Rosala pendant moment ya confinement oyo to ebiki to za na moment ya crise alimentaire na mboka et maman Olive Lembe a telema lobi akosunga ba congolais na kopesa message ya malamu na ko bagisa production ba denrées alimentaires na bato bazana mwa musolo ba opérateur économique pe na ba o bazangi lokola ba orphelin ba vieillard ba ndeko belé to mona ninga ko sunga c'est raison pour laquelle bomoni to kiti awa na commune ya Maluku toza awa na Maluku to yaki bongo na ONG OGK hein ONG FOGK plutôt ONG FOGK o ezali bongo ko sunga ba orphelin pe ba personne à troisième âge bobi ke moment eza moment crise alimentaire ba lelaki et pas maman Olive Lembe Kabila kolobake ya kolia ezate et ya komelezalité ya ko zwa mo eloko ezate et c'est la raison pour laquelle après ko sala nosta bango na nzela ya ba réseaux sociaux nde lelo maman Olive Lembe Kabila kanisi bango na ko memela bango biloko ebele bo moni eza na simananga awa mais to landa juste réaction ya président ya ONG na biso puis to skuta na suka pote ba clôturer merci. Ok, awa to ezali ONG FOGK, ezali cellule ya Maluku, de l'autre yambi président na biso. Donc tokopesa ay parole pour yeli biso ba invité, tokopesa parole à présenter biso ba invité oyo ayena bango et apesa biso mot ya circonstance na lelo. Merci topesi parole et pas na président. Ba maman mbota na biso. Na ngina mona bana na ngawe bozo kale baba. Maman joli bo za mopanzi. Bo respecter neto lobaki moi distance hein pona ko boyo boko. Na banza mbala simatango na yaki na ifisa bino difficulté toza nango. Na lobaki que tozui bino en charge. Ya kolesa bino. Kotangisa bana oyo. Même koki ezali penzate. Na keiko luka na beta ba porte esika nyonso oyo munde kwa mutema malamu akoko salisa biso pour que nazwa biloko kolia wana na kotekela biloko yango nakendaki komona mama Olive Lembe Kabila na sololi na ye alobi
papa tokosalisa yo tokokotika bamama boye bakufa nzala te na baorphelin oyo ndenge bavande awa boye nde atindeli biso délégation na ye bamama bomoni bavandi awa bango nyonso na biloko ya kolia pour ke napesa bino biloko yango bobatela yango parce que mikolo oyo boyebi na boyi lisusu telefone esone président wawa toza na nzala président boy donc mama Olive asalisi biso na biloko wana bapesi yo ndenge bakopesa yo obombi ndambu 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 kaka ndenge wana me tobetana na mama Olive maboko. Papa Zéni Kandé, vous avez compatriote nabiso congolais, vous avez militant à UDPS, vous avez encadré Bandeko na ONG Nayo, où vous avez la musala pour encadrer ba orphelins na ba personnes à 3e âge. Au-delà qui, au sein qui biso qui de ça. D'amour na yokaki yo na nzela telefone osengaki songi epai ya mama Olive parce que otukisamaki na ndenge aza kosala mosala na ye ya kosunga bakongolais. Œuvre sociale oyo mama Olive asalaka eza na couleur politique te religieuse pe te eza mpe na couleur culturelle te toza kosunga baimboka ndenge mpe oza kosala mosala wana nde mama atukisani na nzela na yo. Elle a été touchée par son appel. Elle a dit aza na santé biso totelema toya korepresente kotika kwa biloko ya kolia oyo po ekoka kosunga bandeko nyonso kokengela awa toye na délégation ya ONG Initiative Plus OLK eza président na mama Olive Kabila mwasi ya président honoraire na biso Joseph Kabila Kabange yango toyaki na nkombo na ye koremettre bino biloko yango symboliquement na biloko nyonso nasi apesi liste nango symboliquement napesi yo carton ya tomate oyo mpona komesa bandeko na biso Maboko. alors pembeni ya biloko oyo mama atindi opesi na mwa enveloppe na ye ya moke ya kokati kokanisa mpona kosunga kaka baprojet oyo boza na ngo dans le cadre ya kosalisa bapersone vulnérable ya mboka na biso. Tala biso caméra. Merci beaucoup maman Angèle. Naza na esengo monene esengo na mokolo lelo ndenge oti koloba elakisi couleur politique te elakisi lingomba ya église te elakisi ekolo te oyo mama Olive Lembe Kabila auti kosala nzambe nde akokozongisa ebele parce que ayokaki kolela nanga abengaki na lancé ba message na ba réseaux sociaux pour na komona mutema malamu azali nango parce que ba œuvre azali kosala azosala ngo na motema ezotande na motema na mutu te mingi tosalaka ba œuvre utaka na mutu esukaka na nzela mais soki ozosala œuvre ezouta na motema je crois que nzambe nde ayebi ndenge akosala ngo yango na pesi merci mingi na mama Olive Lembe pona isungi oyo tala lelo na moya lelo bana oyo baveve naza ba orphelin naza na bango bavevo naza na bango en charge nani akoka kosalisa soki oyaki te yango na pesi yo merci beaucoup merci mama Olive kolanda te oyo bato bakokoloba ke asali boy bilobela bato kolanda te continue toujours kosala malamu parce que soki ochange na oyo oza nango nza bapesi motema ya kokaba ya kosalisa baoyo baza na bobola nayebi te loso eye awa na soso eza na couleur soit ya PPRD ou bien ya UDPS te eza te nayebi te soki miliki oyo otindi na sukali oyo eza na couleur ya PPRD ou bien ya UDPS te osalisi bakongolais parce que oza na bolingo ya bakongolais. Merci beaucoup na bokoloba ebele parce que namoni ke motema malamu ezali na kati ya mama na biso na pesi merci. Stop.
Nkolo, libanda na yo eza kufa, libanda na yo eza pasi, nakokoka te Nkolo. Kozala mosika na yo te, nakokoka te. Nani yango abima libanda na yo pe areisisa na monite aza te Yesu. Baonyoso baswamaki na nyoka batalaki pota na bango te. Momobiku ezalaki se moko ya kotala nyoka motako we. Lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te o. Natalisi kuna Golgota epai lobiku ekouta Yesu we. Yaya kotalika mwango yaya kotelanga yo. Tango masange sila bango basosola motuya na yo. Babandaki feti na bango bataki yo pembeni ye. Tango kotalika mwango masanga kitoko euti wapi ye. Ezalaki maloba na bango basosola motuya na yo Yesu we. Oh yaya kotalika mwango yaya kotelanga yo. Natangi na makomi na yo ya yolo bananga boye. Soki nga nazotonga te motongi azotonga na pamba. Nabuyi kotonga nga moko yaya natonga na yo. Yaya zala liboso nga na ya moto asuka Yesu we. Oh Yesu makambo yaya kotelanga yo. Ans na kati subi bazangaki eloko te. Elamba na bango ebebate o bazangaki maite. Yaya mokili crise économique bato nyonso bazolela na dépendre na mokili te. Na dépendre kuna na lola Yesu we. Oh Yesu yaya kotalika mwango yaya kotelanga yo. Oh yaya kotalika mwango yaya kotelanga yo. Musika na yo.